journal un peu pour la peuple. Merci, la fidélité, peu confiance pour continuer à causer en haut. Le journal de la Binoto font la journal pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Ayambaki Mokola mercredi 25 juin pour la cité à l'Union africaine, ancien président et à Nigeria. Olusegun Obasanjo oyo azali facilitateur destiné na EAC pe na SADC pour na koluka solution na guerre oyo ezwami bongo na Est République démocratique du Congo na masolo etali Assemblée nationale ke président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe ya sololaki mokola mercredi 25 juin na secrétaire général ya mouvement international ya Croix-Rouge pe ya Croissant Rouge oyo azana mission awa na Kinshasa héritier mapini ya pesi ba détail. Président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, a Betaki Masolo, mercredi 25 juin 2025, dans le secrétaire général, il y a mouvement international, il y a Croix-Rouge, il y a Croissant Rouge, Jegen, Chagepen, Oyo, avant la mission officielle, dans la ville de Kinshasa. Na masolo na bango balobela ki ba enjeu humanitaire pe renforcement ya coopération entre République démocratique du Congo na organisation humanitaire internationale Oyo na tête ya délégation moko ya makasi Jagen Chapagen atelisaki na numéro 1 ya chambre basse ya parlement ba préoccupation majeure na bango mingi penza protection et reconnaissance officielle, il y a emblème, il y a Croix-Rouge pour nous assurer sécurité à volontaire dans la zone où il y a un conflit mingi penza na partie est de la RDC. Plaidoyer, il y a Assemblée nationale pour nous obtenir financement où il y a Ekotombola pour le gouvernement aïba na kubakisa enveloppe et organisation Oyo très attentif na deux demandes na bango numéro 1 il y a chambre basse il y a parlement yemoko originaire il y a région Oyo et zwami na insécurité a komisaki courage et dévouement humanitaire congolais avant à rassurer mopayanaye engagement il y a Assemblée nationale pour na faire avancer proposition ya mobeko oyo ya Croix-Rouge mingi ezalaki annoncé lokola moko ba priorité législative na session ya septembre ezali koya ndenge atalisi pe kofongola porte une augmentation ya appui ya gouvernement pour la protection ya emblème pe na étendu nyonso ya RDC. Prima solo na bango Jagen Chapagen a bengi numéro 1 ya chambre basse ya parlement professeur Vital Kamerhe a accompagné pour nous rejoindre une centaine de volontaires ya Croix-Rouge oyo basangana ki na salle de spectacle ya Palais du Peuple pour la manifestation ya soutien. Président Vital Kamerhe a profité pour nous encourager bactères oyo ya première ligne véritable pilier ya résilience communautaire journée oyo et se clôturera ki na simulation ya intervention humanitaire na Palais du Peuple na présence ya personnalité ya ndenge na ndenge lokola président ya Croix-Rouge pe ya Croissant Rouge ya Congo voisin. Boye esengeli bosimbake ezalaki bongo première visite officielle ya Jagen Chapagen na RDC na Kinshasa a visité ba structure ya Croix-Rouge ya ndenge na ndenge mingi penza polyclinique ba auditoire ba salle ya ba pratique pe ya ba sage-femme elongo na ba atelier ya couture. Agence nationale de gestion électorale ya Tchad na 3e jour na mission na bango na République démocratique du Congo va visiter qui centre électoral Bosolo ya Seni oyo ezami mingi penza na commune ya na limité précisément na Kingabwa. Stéphane Skande ba détail. Na 3e jour, il y a mission na République démocratique du Congo auprès de la Commission électorale nationale indépendante, délégation tchadienne, il y a Agence nationale de gestion électorale, Ange Namokuse et Kambamaki na président Ahmed Barchire, Yango Bakendaki, pour découvrir centre électoral Bosolo, Oyo Ezomi na Kingabwa na commune ya limité. Créé na impulsion ya président Denis Kadima Kazadi na tine ya élection ya 2023 centre électoral Bosolo eza pour na vocation ya ko garantir intégrité ya processus électoral pe collecte centralisation pe diffusion transparente ya ba résultat na centre moderne oyo ezali kotalisa volonté ya ko assurer vérité des urnes pe ko restaurer confiance citoyen. Délégation Oyo et Yambamaki, na secrétaire exécutif national adjoint Madame José Kapingabondo, Azalaki assisté na directeur et à logistique, Hilaire Kambale, na échange à visite Oyo Azalaki guidé et permettait qu'il n'a pas payanaye ba tchadien,
va se faire idée moko précise pour une infrastructure stratégique oyo na bokambemi na bango va explorer ba entrepôts centraux 4000 mètres boyeker centre 1000 mètres pe ce système oyo anti-incendie pe forage d'eau il y a 75 mètres démonstration pratique oyo et salemaki présentation ya ba ancien ba nouveaux kits électoraux pe ya chaîne ya logistique pe ba source ya énergie ba dispositif technologique oyo ezali destiné pour assurer publication ba résultat na temps moko ya malonga bureau de vote par bureau de vote objectif ezali ko réduire ba tension post-électoral peut renforcer transparence du processus inspiré d'un modèle sud-africain peut adapter dans le contexte congolais centre électoral Bosolo ezali lelo structure moko permanente oyo ezali kotali sa gouvernance électorale modernisée peut ambitieuse Ahmed Barchiri ye akumisaki mingi ba avancer oyo pe alobeli leadership ya président ya Seni pe encourageaki bango ba koba na ba effort en faveur de l'élection crédible na RDC réunion bilan elongo na Denika di Makazadi ekosuka jeudi 26 juin na mission oyo ya échange. Depuis Azala, nommé secrétaire exécutif provincial, il y a Icoville, il y a Kinshasa, Brech, Engali, Obama, Assali Misala et Belebo dans le reportage Oyo, Fabrice, Ndomine, Riton, Apinem, Pascal Bino. Ville ya Kinshasa, ezali ya koningana, Union congolaise, parti cher, ya autorité morale, professeur Daniel Mukoko Samba, depuis banomaki Brech Engali Obama, lokola secrétaire exécutif provincial ya ville ya Kinshasa, Brech Engali Obama, et longona comité na ye, bazali kosala mosala na ndenge ya kosakana te, bendele ya ikolelo, ezali kopepa bisika nyonso, na misala ya kitoko pe ya malonga, oyo ezali kosalima. Brech Engali Obama, le 13 octobre 2024, à Sangisaki, plus de 5000 personnes bayaki ebele na espace culturel solidaire oyo ezwami na commune ya Maluku pour na ko assister na cérémonie ya adhésion na ye na parti politique babengi Union congolaise iko na mokuse. Cérémonie oyo bo simbake ezalaki présidé et pa ya directeur ya cabinet ya VPM ya économie Clinton Bamana matembele ya Simandaku Brech Engali Obama afinaki fiche d'adhésion azwaki ba insini nyonso ya parti oyo etalisaki ke akomi désormais membre ya ICO pe délégation ba chef coutumier ba pesaki ye ba insini ba symbole nyonso ya pouvoir coutumier. Brech Engali Obama azwaki diplôme de mérite et paye ya observatoire congolais pour la bonne gouvernance et sociale. Nasima ya adhésion na ye Brech Engali Obama akendaki mbala moko kolamusa ba base na nyonso pona kokota na ICO Union congolaise. Le 18 novembre mobange na cérémonie ezalaki organisé na epai wapi Brech Engali Obama atambolaki na message fe moko message ya kopesa ba félicitations epai ya vice premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba le technocrate. Cérémonie elekaki vraiment kitoko. Brech Engali asengaki na population to ba base na ye bango nyonso bakota na ICO. Le 11 janvier 2025 de siège ya Union congolaise ICO oyo ezwami na commune ya Mongafula e yindaki na ndenge ya kosakana te. Brech Engali Obama na sima ya kozala nommé lokola secrétaire exécutif provincial ya ICO ville ya Kinshasa akitaki mbala moko na siège ya parti elongo na ba collaborateur na ye oyo nyonso bazalaki nommé pe échantillon ya base na ye po na ko remercier secrétaire général ya ICO Pris Mwabi po na ndenge apesi ye confiance pe babosanaki te autorité morale ya ICO le technocrate professeur Daniel Mukoko Samba. Na clôturaki année na lakisaki ke Brech a mérité pour que feuille de route na biso Toko Kisango. Moussala Ebandakate Ebandi, le 25 janvier 2025, secrétaire exécutif provincial ya ICO Kinshasa, Brech Engali Obama, a sangisaki plus de 300 leaders na résidence na ye oyo ezwami na Salongo, na commune ya Lemba. Bango nyonso ba leader to ba cadre oyo, ba koti na kati ya ICO, ba signaki ba fiche d'adhésion, pour na kolakisa ke désormais, ba komi ya ICO, ba zwaki ba insigne ya parti, pe
asali biloko ya ndenge na ndenge. Bridge Engali Mfiri Obama. Lelo tozalaki na adhésion ya ba cadre o bauti na bisika ebele. Bauti na ba association, bauti na ba parti mususu o baye ko rejoindre biso na niveau ya Union Congolaise. Asangisaki ba femme militaire o mibali na bango bazwami na front na est ya République démocratique du Congo pona kobundela mboka na cercle socialaire na commune ya Maluku epai wapi bazwaki ba cadeau surprise ya maputa oyo eutaki na epai ya autorité morale. Professeur Daniel Mukoko Samba Bridge Engali Obama akaboelaki ba mama to basi ya basoda ba cadeau ya maputa bazalaki na esengo na ndenge ya kosakana te. L'infatigable Bridge Engali Mfiri Obama le 20 mars 2025 akendaki mbala moko ko installer ba responsable oyo bakokamba 4 communes mobimba, c'est-à-dire commune ya Lingwala, Kintambo, Barumbu pe Mongafula, cérémonie kitoko pe ya Kafu Kafu et lekaki na commune ya Kintambo. Ezalaki esengo poto installer ba cellule bango batikala wana pona kosala musala po Union Congolaise toza na besoin que na mikolo ezali koya to kokisa 1000 cellules na kati ya ville province de Kinshasa. Le 22 mars 2025 nde ezalaki 11 cellules mobimba ezalaki installé pour na compte ya Moamba nyonso elekaki na quartier Kemi kuna na commune ya Lemba. Commune Yansele, Mabele Mame et Yamba Kibongo Bridge, Engali Mfiri Obama, les lions de la ville de Kinshasa, wana ezalaki dimanche 30 mars 2025 et Paiwapi, 17 cellules mobimba, ezalaki installé, Pekuna, Kado ya Maputa et Pesamaki le sosu pour la maman, plus de 250 pannes et Kabola Maki et Utaki et pas ya autorité morale ya UCO, professeur Daniel Mukoko Samba. Bongo samedi 26 avril 2025 na quartier Salongo 3 kuna na commune ya Lemba et pas wapi Bridge Engali Obama a créé que cellule moko na kombo na ye cellule Bridge Engali Obama bendele ya UCO ezali kotombwa makuna pe ba kokamba yango bazwaki ba symbole nyonso ya parti politique babengi UCO bango nyonso ebele basadere kuna. Na masolo talifa surtout qui na quartier Place Zananti le commandant Sele Kamango ya Soucia Tangama ba ati maboko na bilenge oyo baza ko aviola ki jeune fille moko et pas abaté belé bona na ba détail na élément oyo. Effectivement awa nous allons na Sele juste na Gamaba sika ngai moko na simi koma na Gamaba Plaza. Et ça li pasi comme on a bilenge ya basi oyo na butu bazokende veiller de prière bakende kosambela bakutana na nzambe balukelo ya nzambe mais bakutana na satana na nzela oyo babengi bakuluna 7 personnes ba parvenir ko violer bana oyo mibala ba violer bango 7 personnes wana musu 7 personnes wana musu 7 personnes et ça li passe événement ça mi na butu na 6h ya lelo na kiti na office na ngai na zui rapport na tie ba moyen age na sali ba vie de recherche to kiti pe to tie bango maboko to tie moko na bango maboko oyo bozomona uluna oyo mal répété un repris de justice récidiviste de matière et ça li passe vraiment ça li justice passe ngai naza na problème te et ça dossier ya viol fait à la femme mokonzi mboka alingi biloko wana te commandant ville na biso alingi biloko wana te commandant ville alobi chaque commandant a telema na afongola miso na secteur opérationnel na ye na tie maboko nazo transférer na qui de droit pourvu que officier ministère public ayeba kolamba yango pena malamu po elongia boye ezonga lisusu na secteur na ngai na pesi nanu merci mingi na musala oyo commandant ya Ngama bazosala capitaine Sele vraiment na babiloko aboye ezali pasi tala bilenge ya basi wana eza koboma bana wana misala ya kosala ezali ebele kokumba moto kobetisa babrike ndenge chantier ezosalema na po kozwi mwa 10 francs ekopermettre osomba mwa savon osomba mwa nini me bango bisala na epa na bango balingi te kaka kosala badega lolenge boye akende kote bakendaka saina na officier commandant na ngai ya biso ya Ngama ba awa ozosala mosala kitoko bino bakonzi oyo boza liboso
akokanga atindi akili droit bino bozozwa bango bozongisi bango lisusu to basala lisusu mabe bato ya boeza bato bakobikisa bango te tala mosala komanda ezosala butu mo ezolala te na ekipe ne mobima basala tuba mosala kitoko na bosoteza makasi na avenue na République démocratique du Congo oyo soki nanu voyageur na yo te kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo eza nde suka na bimangu balenien oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa mpe okotuna ngai mpo na nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yoka nanu son oyo omoni esika kombo ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka dakadakadakadakadaka oza awa na province ya mai ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engai ye oyo eza kosenga tolamusa ya Marie Misamu abelela yesu oyo po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to mpe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala komona de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bacorde na baportière basilisa babiro de soki mpe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être ekobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza koliama sans plaignant neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babaleniri ya modele oyo nani yango apesaka ngo nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modele bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu baleniere ya boye dakadaka etonda se bachevron na batole epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai tokende na ngambo ya religion mpona osanoke 5e église du Christ scientiste ya Kalamu baza koorganiser conférence publique sous la science chrétienne na thème vous connaîtrez la vérité vous affranchira et kusalema na Digital Congo le 27 juin reportage Congo Kinshasa Congo Brazzaville Angola bana mokili mobimba boyo kelanga likambo oyo 5e église du Christ scientiste Kalamu bazali kobongisa mobange na conférence biblique na oyo etali science chrétienne oepai wapi mama na likambo nango ezali vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira bosimba date oyo malamu conférence oyo kosalema vendredi 27 juin 2025 de 17h à 18h30 na Digital Congo. Rendez-vous monene oyo ezali
ezali ya kozanga te pamba te boko approfondir connaissance na bino na oyo etali science chrétienne epai wapi orateur ezali les praticiens professeurs pe membre ya conseil ya conférence ya science chrétienne na Boston Massachusetts ezali bongo Tiabwila Mayal yende ako expliquer kitoko occasion ya conférence oyo na oyo etali science chrétienne. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yangonde ezali mobange na thème. Occasion oyo ezali ya kozanga teo. Bokanga date oyo malamu. Bozwa carnet na biki boko mango kitoko. Vendredi 27 juin 2025 na 17h kino 18h30 na Digital Congo. Kuna nde bokolanda mate ya kitoko na oyo etali bongo science chrétienne. En tout cas bokozala édifié na nzela ya orateur monene ezali bongo les praticiens Tiabwila Mayal. Bosoteza makasi na avenue ndenge kaka bamesana koloba oyo akosala te alia te moto na moto akolia na motoki na ye bosimbake ba jeune kinois mingi ba développa esprit ya créativité pe ya innovation awa toza na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu botala bino moko bilenge oyo bazwa momesano ya kosala makayabu na ndenge na bango makayabu na bango etekamaka na wenze ya Mariano bazali kosala yango mingi na poisson oyo babengi sergent poisson yango sergent bango moko bayebi esika bazwaka yango pe makayabu oyo ezali kotekama na wenze ya Mariano selon ba information okokanisa kaka salaki ndeke nzoka nde salaki ndeke te bakongo bayebi kasi ezali makayabu esalemi kaka na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu na passage ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple boyoka basali na yango ndenge ba expliquer biso to salaka Thomson to komisongo likayabu eza Thomson mususu eza na bakombo nango oyo biso to sala eza Thomson ya sergent to benga yango sergent ndenge za bongo eza Thomson biso to zoka yango to pasoli yango to tie yango mungwa to komisa yango likayabu bongo tongo to zongo to tsango mungwa to zoka yango ba bombi yango na bassin o tie yango na basso bombi yango soko ebeta ata 3 jours ata moi quelques jours yango na ekomaka likayabu elongwe Thomson ekomi likayabu yango no mona ka to sala yango bongo pona ko ekoma likayabu ezaki Thomson pe koma likayabu to zoka yango batie yango na bassin ko bomba yango 3 jours 3 jours ata 4 jours ko bomba yango ekoma likayabu simanango tango ekobimisa yango ekomi da likayabu tango kobimisa yango ko tsango na moyi makasite tango moyi moko bwa ndengona mokomono ngoka yo moko ekoma kitoko kolie yango okude yango pe na biloko ebele okolie yango na matembele na madesu na fumbwa na biloko nyosa makasa pe na tokeleka kitoko na fufu bosimbake makayabu oyo balobi eza na seben moko ya makasi poisson oyo ezali kobimisa likayabu yango babengi yango sergent kasi soki batie bilenge ya boye maboko bakoki pe kosala yango na quantité ebele population akoki kolia kasi manque ya ba moyen bandeko oyo bazali limité. Uni du réveil Nabokambemi archevêque supérieur Dodo Kamba Bazak organisé deuxième édition. Il y a trompette du réveil et Kosali Mabongo le 30 juin à Esplanade. Il y a Palais du Peuple. Stéphane Skande, Fabrice Lundombi. Ngonge kokie tango ifwe ni batata ba mama yoka deuxième édition ya trompette du réveil yango ye kokie bo simba malamu communauté unie du réveil cure na mokuse en collaboration na ba église ya ville province ya Kinshasa baza ko organiser mo bange na rassemblement de prière oyo ba bengi yango deuxième édition trompette du réveil banana nzambe ya année 2025 oyo ezalinde ya koyinda mabe pote
thème na yango ezali pour une paix durable en République démocratique du Congo. Congolais, Nzambe asala yo obotama na Congo pamba te po ozali na mission. Ngonga yango yo ekoki. Zwa date oyo malamu. Lundi 30 juin 2025 na 8h biso nyonso tokutana na esplanade ya Palais du Peuple et longona archevêque supérieur représentant légal ya confession religieuse cure Dodo Israël Kamba et longona basali na Nzambe nyonso ya République démocratique du Congo. Boya to bonde la elongo po na mboka pamba te kimyande ezali mama ya mabongi nyonso. Bosimba date oyo malamu lundi 30 juin 2025 na ngonga ya 8h na esplanade ya Palais du Peuple. Boya to sangana po na deuxième édition ya trompette du réveil. Boya bana na Nzambe bozanga te na nzela ya losambo ndenkolo akosala nyonso. Tunanga nini la prière change le cours de l'histoire. Soki to sambeli lokola motomoko nyonso ya mikakatano ya mbindo ya mbilinga oyo eza kotungisa mboka ekokatana kaka na nzela ya losambo. Yoka malamu archevêque supérieur représentant légal ya confession religieuse cure na mokuse Dodo Israël Kamba na basali na Nzambe nyonso ya RDC bakosangana pona kobondela pona ekolo elongo na yo congolais nyonso. Boya mate ya kafukafu ekozala e bongo adoration na louange pe ezali au rendez-vous. Centre évangélique La Parole Éternelle Bango Bafongola Kimdou la Bango ya kafukafu ekozala clôturé pour la vendredi 27 juin na stade Vélodrome ya Kitambo na ngonga ya 15h. Campagne monene évangélisation oyo bengi batebele na dina suna peske ne ba deta. Une porte grande et d'un accès efficace nde ezali mo bange na thème ya 23e édition ya convention monene oyo babengi joint la main de compassion oyo ezalaka organisé chaque année na centre évangélique La Parole Éternelle oyo ekambamaka et pana yemoko le révérend pasteur Kalika Senda nde ya 2025 oyo bafungolaki yango mardi le 17 juin pe baklotiraki yango mardi le 24 juin oyo ezalaki kosalema na ngonga ya 16h30 kino 19h30 kuna na siège ya centre évangélique La Parole Éternelle oyo ezwami na avenue Kisangani numéro 52 13 référence virage à Solongo na Bandal Ndebo Sengeli koyebake à travers convention oyo centre évangélique Parole Éternelle balengeli lisusu mo bange na campagne d'évangélisation oyo bakofungola yango mercredi 25 juin pe clôture nango ekosalema vendredi 27 juin kuna na stade Vélodrome na ngonga ya 16h. Bana na Nzambe boya ebele na campagne d'évangélisation oyo epai wapi basali na Nzambe ya nguya bako défilé pona kote ya liloba na bomoi. Tomoni bongo pasteur Bernard Fwamba ya Lubumbashi, tomoni pe pasteur Gilan Lunkunku, tozana apôtre Roland Dalo pe oti ya milulu ezali ye moko révérend pasteur Kalika Senda. Bana na Nzambe boya ebele na joint de compassion oyo po ba prière ya kafu ezali kosalema pamba te toyebi biso nyonso que la prière change le cours de l'histoire. Tata mama elenge mwasi yo moto vandi na lukunga na funa na changu pe na mo amba boya kosangana elongo na bana nyonso la borne bandalungwa kosambela Nzambe po azali kosala na ndenge ya kosakana te ngana kozala ebongo yo kozanga te o. Président ya ONG RM Tosungana pe promoteur ya Maman Pemba Rodrigue Mbungu ye azoko soutenir match moko monene ya retrouvaille oyo kosalema mokola lundi 30 juin entre base ya Tembe na Tembe pe base ceinture ya Nzambe na terrain Saint Thomas kuna na commune ya Kisenso eza bongo à partir ya ngonga ya 15h bolanda ya tona maman événement makasi koleka le 30 juin tobeta sélection ya match Rodrigue Mbungu
s'organiser que le 30 juin tembe na tembe tobetana pesina biso ya tonnerre to travail mamunuso eza normal ato macho kiti odi mungu ache makamutu anje mamoto ache max mamutu anje le 30 juin tozana mais respect l'idée nzamba zo lokumu po na pesa ko derrière l'idée mais moi na yo odi mungu chema mon anje ya to beta mambo pour ça moi bien le 30 juin les amants na biso événement ça ka événement et ça ka moko et a rodumbu et rata tomato kiti toza ana mo dit l'idée na joie o mutina ngai baza tongo on te rata mais tous ensemble bikanga po moko eza événement le 30 juin et événement moko ato bato kiti tokangi ya bandako le match déjà likolo omoni na musika ya tozaka ensemble nzamba zwaka lokumu ndenge bisanga ike na bisa oke nzamba zwaka lokumu na se ya na sepeli nzamba zwaka lokumu ensuite na sepeli ya c'est pour fêter vous allez qui avait pour na kolanda info lingala journal pour la poste pour sepeli qui donc merci Egor Huntingi Matomi Nazaki mon la ma caméra héritier mapinde mais c'est pour ça que journal au montage je suis équipé à Christian Kelebeni. Rendez-vous. Nicolas Zali, au revoir.